pasi pe mawa la famille, mokili mawate, mokili pasi, mokili mutu pasi, mokili kobanga, mokili kobangisa bandeko na nga kandenge bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo, tambola mokili omona ya pasi, tambola mokili omona ya somo, tambola mokili omona makambo sur makambo, dossier sur dossier ya pasi pe mawa bandeko na nga kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na makambo, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa. Grande ma joie de vous retrouver surtout cet après-midi sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu kandenge toye bisakabino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezate moyen toya ezate pe tokotikala koyate. Bande konanga lelo oyo tememeli bino dossier ya mama na biso makambo na bandi ebele ya batuto yebi mama makambo ebele ya batuto sepelaka na comédienne mama makambo bande konanga lelo toye na ya pasi lelo toye na ya mawa lelo toye na makambo moko ezosala pasi mingi na motema. Avant na ya kokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo ya mama makambo ekozala malamu na ya nano ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi pitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko madame Judith Tiampovisa la parisienne ya tongo na système moko ya kitoko pe malam. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille kane to yebisaka bino bate la santé na yo soki oko bate la santé na yo te mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo te. Yango ezalaka toujours ya matuya eza toujours ya malamu bandeko nanga koyebaka ndenge nini ya ko bate la santé. Soki ozomi yoka bien te na nzoto na yo
ezala malamu benga Gafker na lombangu. Gafker aya kosunga yo na makambo oyo etali makambo ya santé ekozala malamu et encore malamu mingi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo mukolo ya lelo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Toyebi ke boza tellement ebele oyo lelo oyo bozo célébrer ba anniversaire. Kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Yango bandeko nanga na yepeza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo na système moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na ba famille nyonso o bazolela, ba famille nyonso o bakufeli papa akufi, mama akufi, tata mwasi akufi, mama koluto akufi, mwasi na yo to mobali na yo akufi. Ka ndenge toyebi biso nyonso liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso. Eza na mutu moko te oyo akoti koloba te ke no nga na kozalaka na nini na mokili o libela te. Biso nyonso bazolo na biso ezotalaka na se oyo elakisaka deja ke lelo tolobi mutu nyonso to akokende. Yango bandeko nanga na ye ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bakufeli papa akufi, mama akufi, to présenter penza ba sincères condoléances na ndenge moko pe na système moko ya kitoko. Courage, courage, na ba nyonso bazolekisa ba moment moko très très difficile. Je sais que dans la vie tokomaka na ba situation mosusu mosusu tokomi komi tu na mille et une questions. Zambe na sala nini, na iba ya nani, na lia ya nani. Pourquoi situation nanga ezobongaka te? Pourquoi? Moi ba mituna ezalaka ebele. Yango na yeko pesa courage na ba nyonso. Oza na problème ya mabota, oza na problème ya libala, oza na problème ya voyage, oza na problème ya musala. En tout cas, tokangamaka na Yesu. Bible ebisaka biso déjà que rien n'est impossible à notre Dieu. Yango bandeko nanga na yeko pesa bino courage na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mozindo ya mama na biso mama Makambu. Na bandi ebele abatu toyebi mama Makambu. Comédienne mama Makambu aza mama moko azalaka na ye problématique te. Aza mama moko azalaka mama moko te keno emati ekiti mama moko te keno ye akota rando te. Mama Makambu akendaka place nyonso o ba osenga ye pour que akende kosala musala na ye. Azalaka na ye bongo. Akotaka bikota kota ya ba comédien te, akotaka bikota kota to bilanda landa ya batu te. Mais a préféraka du moins akende kosala musala na ye ndenge esengeli asala. Lelo oyo eye kosala mwa pasi pe mawa mwa mbutu eye kokota bato ebele baye kokotela mama na biso mama Makambu bato ebele baye kosasa se kosasa bato ebele baye kosabola pas possible mama na biso Makambu. Bandeko nanga avant tokota na mozindo ya Makambu bato ndenge bazofinga mama Makambu ekozala malamu na tiela bino nanu mwa video ya mukuse kaka ya oyo mama na biso Makambu azoloba alobi na ye après koloba na ye wana nde congolais comme ye atikaka mutu te. Congolais ya kipaka te na yebi te congolais soki azalaka na ta ya kolanda o bato bazoloba to azalaka na ye na ta ya kolanda te mais plutôt ya mitiaka kaka na mutu aya korépondre to ezalaka nini. Bandeko nanga en tout cas na kamwaki na yokaki nzoto malili na kamwaki pe na bangaki qu'on se le dise Makambo ba congolais to salaka mosusu bandeko nanga to lembisaka chers compatriotes ezala ba makambo mosusu ezo sala soni pona mboka na biso. Eza makambo mosusu ezo sala soni ya makasi pona communauté na biso. En tout cas to landana no mama Makambo bandeko nanga boyoka ndenge alobi et après na kozonga pona ko continuer analyse na biso kaka ndenge tozokende na analyse na biso na ndenge moko ya kitoko. To landa et on se retrouve juste après. Yo simbango pia. Muta eda biso na théâtre. Eza mama ni mama mamodi. Ok. Alingaki ba comédien makasi. Kende zonga. Biso amema biso 23 personnes na Goma. Ba comédien. À part ça, banani bazongi sese kaka biso ba comédien. Ok. Balobaki, basalaki, bakendeki. Pourquoi bolingi bato basunga bato te na mokili oyo?
ngai nasali 28 na théâtre apart mama Olive lembe oyo napesaka mbote mpe nakumisaka nzambe apese longue vie amema ngai na Goma. Nani mosu amemaka ata na tielo oyo ya pango? Tala mwana wa moke Jérémie bebe mwana moke azwi initiative ya komema biso 14 personnes na Dubai. Ah te non bofélicité le bocritique ye. Pourquoi bolingi bato basala malamu te na mokili fo bodécourage ye? Bino bandata ntango, bino bayini, bino basongere, botika Jérémie Shabane asala mosala na ye na ndende na ye. Mais mwana nyonso alikunia critique mama ok Dubai ok kolata bamaputa olingi nalata nini? Bolingi nalata nini? Nalata string na nani na Dubai fo modima ke na ke Dubai. Nzambe soki apesi yo likanisa komema bato mosusu apart ngai mema eza temps na yo papa, eza temps na yo moto ayokela yo likunia te. Tomodire moto akoyokela yo likunia, tomodire moto akoyokela yo likunia. Pomba liboso babimisanga na libanda mboka mwana moke lokola Jérémie bobandi bilobaloba age na ngai nakesala mosala nini? Nakesalaki ndumba na nani na Dubai mpo nasala nini? Nakebima na mibali babi mosala mimeli ya bino yango wana. Nzambe modire bato nyonso bazobimisa maloba oyo ya lokuta. Nga na age na ngai nazalaka na mobali te bongo kasi mwana lokola Jérémie na respect aza nango atombola mama monene lokola akesalisaka ndumba mitema mabe bato ya likunia motema ya ndoki boko wana ndoki tina liwa makanisi na bino se kosala mabe ngai na bino tokotala bolongo na makanisi ya kosala toki kosala kindumba bokeba banga nzambe bobanga nzambe nzambe abangisa bino po mama lokola ngai nakesala kindumba na Dubai bato ya motema mabe bato ya likunia bokimisila biso mama Olive mpona motema na bino yokini ndoki batondolo boza na miso ebele na kati. Voilà, de retour, la famille nabandi ebele ya bato totu koyoka mama na biso makambo abimisi bandeko na ngai. Mama makambo awa azobetela lisolo ya mama Olive, combien mama Olive abandaki kosunga ye bango, combien mama Olive asunga ye, combien mama Olive. Mais selon elle, alobi ezana bato oyo basali ke lelo mama Olive asungaka bango te. Mais c'est connu de tout le monde de la famille, hein? Avant na kota na analyse. Lelo oyo mama na biso mama Olive akangama kana sila bisalu. Ye mtu akangama na mama Olive na bakoniker mosusu. Mama Olive azalaka lisusu te ke non, azali lisusu na ba comédien. Azalaka lisusu na bango te. Mais mingi akangama akana sila bisalu to ebite. Peut-être amona ba comédien bazalaki ba hypocrite. Yango yaki kosala ke non, amoni ke mutu oyo azalaki ne bien, azalaki vrai, azalaki kasi la bisalu, on ne sait pas. Et puis toyebite parce que omoni à la logique de choses la famille qu'on se le dise to lo baka to sololaka. So que omoni mutu abengani to a se retirer na batu nyonso aye kokanga makana mutu moko et pourtant mutu wana abandaki kosunga batu nyonso na mokili. Mais du coup aye kokanga makana mutu moko, il y a quelque chose de louche qui se passe. Eza na makambo moko ezo ya kobatama, ezalaka bongo. Ezalaka penza bongo parce que ce n'est pas normal. Mutu soki alingi akabwana, malamu akabwana na bino nyonso, surtout soki mutu abande osunga bino. Ezalaka toujours malamu mutu wana aya kokabwana penza na bino nyonso. Mais soki bomoni ka mutu du coup ka boye bolali bolamuki mutu akabwane na bino nyonso akangami ka na mutu nyonso, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Eza bongo. Bon, tokota na sujet ya mama na biso makambo alobi makambo mama Olive. Tomoni bato ebele baye kolobela mama na biso makambo balobi mama makambo akomi bilobela. Na kala wana azalaki bongo te, mama makambo atikala kokota ba réseaux sociaux te. Bandeko nanga avant nanu tokota na condamnation ya mama na biso makambo. Laisse-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que na kilelo oyo la kilelo oyo pour la visibilité, il y a de ces journalistes oyo bafutaka ba comédiens pour que baleka na ba émission. Pour votre information.
na kikala wana ezalaki journal nini comédien ye moko azosenga aleka na émission ya Mutu Kingandi, mais kilelo o c'est pas le cas. Bakomi kofuta bango et la plupart des temps bakomi pe koyebisa makambo nini ya koloba. Na yakoki kopesa bino exemple neti ya mama na biso Aida, mama Ida. Aida te, mama Ida. Oyo asalaka epai ya esobe. Biso bino moko bomonaki mama Ida alekaki na émission ya ndeko na biso Amisi. Alobaki ndenge azopase ba moment difficile, ndenge azokokata kutu kofuta ndako ya $20 ya pamba. Et pourtant c'était des histoires montées. Papa esobe ayaki ko démentir makambo wana sur les réseaux sociaux. Toyebi baje wana makasi. Toyebi yango très bien ndenge baje wana ezokendaka. La plupart ya batula ya ba journaliste omona azana posa atalama. Siko pona ye atalama, il faut comédien Kingandi aya. Bako convaincre comédien wana likolo ya mbongo soki $20 ko bako futa ye. Allez, comédien pe aleki sur les réseaux sociaux akomi koloba biloba loba. Ayebi déjà que awa déjà na lobi soki 20 minutes nanga kaka, moi $20 nanga ekoti. Mais babosani ke tango bakendaka ba tournage wana bafutaka bango bakendaka tournage ya ofelete. Biso nyonso tokendaka misala tolamukaka na tongo tokende misala tango tokendaka yango nde bafutelaka biso. La plupart ya ba comédien na biso mosusu yango bomona kilelo oyo bato ebele bakomi kozwa musala ya ba comédien comme musala pamba parce que bango moko bazokomisa ngo ya pamba. Na misala oyo biso tokendaka ezalaka soki okete bakofuta yo te. Amo ke soki obeli. Et puis tango kobela wana ekozala malamu kende na lettre ya docteur. Docteur amona que non, oui c'est vrai, abelaki. Et chef na yo amona plutôt que oui c'est vrai, obelaki. Wana ndo kofutama. Mais à l'occasion de rien gaboye, ol kene musala te kofutama na ndenge nini. Ba kofuta yo te. C'est de la même façon avec le boulot de comédien. Bango sikoyo na oyeba te. Bakanisaka soki eza ndenge nini, hein? Mais soki okene musala, soki bakobengisa yo bipai, yango nde bakofuta yo. Eza bongo. Ezo salaka pasi na communauté na biso pasi penza ya makasi. Pasi penza ya makasi. Kane nga moko na lobaki na ebandelike, mama na biso makambo aza mutu moko zalaka na ye na biloba lebate. C'est vrai, tomonaka. Nga depuis penza na banda ba émission na nga na tikala komona te ke non mama na biso makambo yango wana akoti réseaux sociaux. Mais lelo oyo nga moko pe nazalaki choqué sans vous mentir komona mama makambo lelo oyo ya kokota émission mama makambo akomi pe ko sala ba analyse et akomi pe ko sala ba interview. En tout cas nazalaki choqué, mais makambo o penza mama Olive alobi et mama na biso makambo alobi na omona nanga mabete. Bien que batu ba finga ki bino botika ko finga mama na biso makambo, mais plutôt to lobela ye to pesa ye ka conseil. Eza bongo. Kofinga et kosunga yete, mais plutôt conseil. En tout cas, na opesa surtout conseil na mama na biso makambo. Longwa na makambo ba politique. Longwa penza na makambo politique ya makasi. Makambo politique e kosunga yote. Parce que interview o ya mama na biso makambo. E memi mwa mbutu wa makasi. E memi penza mbutu wa makasi. Tomona ki batuna ki mama makambo. Mutu nini na ba comédien na nyonso. Mutu nini azo sala musala na ye bien. Ye tendai koponaka kombo ya sila bisalu. Et pourtant mama makambo babengisaka ye na ba groupe mosusu. Alors tomona mafinga batu ebele ba ye kofinga mama makambo balobi mama makambo oza hypocrite. Na ba place mosusu tongo babengaka yo pourquoi oboyaka kokende te mais okendaka bati kasi bana okendeka epa ya sila comme omoni ke sila nde asalaka musala bien. Mais na kolanda pe nini video ya mama na biso makambo. Mama makambo alobaki kaka alobi ke batu o ba osala musala na bango eza sila me baza ebele. Ba o ba osala penza musala kitoko baza ebele me na poni kaka sila na boyi te ke non mama makambo alobaki a mentionaki kombo na ngate na boyi. Mais sikoyo ka kombo sila o ya lobaki e ko sala mbutu lelo na ba réseaux sociaux balobi mama makambo aza hypocrite. Na ba place mosusu na ba bela rakenda ko jouer na ba place ba chaîne mosusu e pa ya dina na ajouaka. Mais atikala ko mentionner ba kombo wana te. Et kozala bien mama makambo éviter pour que okota na ba polémique te. Tala kaka âge si ekenda nango. Mama na biso makambo aza déjà na ba 3e âge. Aza mutu alelo te, aza mutu alobi te, aza déjà na ba 3e âge. Alors na osenga na mama makambo longwa na ba polémique, longwa na ba interview.
baya ko proposer yo $50 $30 mais pour na réputation na yo ekozala malamu omi batela omi bomba parce que soki okomi batela te okomi bomba te en tout cas okozala exposé na carrière na yo nde place ekobebela oza te ke non oza nanu jeune oyo koloba ke non malembe bakobandaka kobenga nga na kobondisa te age na yo esi ekenda donc 1000 chance mpenza ya kobengaka yo na bafilme ekozala lisusu ebele te bakobengaka yo na bafilme oyo baza na posa ozala koko na bango ekozala bongo mais oyo ezala te ke non ozala mama ozala nani na bafilme ebele bakobanda obengisa yo te yango na ye kosenga na yo éviter mpenza makasi bainterview éviter mpenza makasi kokota bareseau sociaux lelo oyo nakilelo oyo ndenge eza boye na Congo na biso toza na 3 camps 4 camps kutu eza 3 camps te toza na camp ya famille Libota wana napesi bambote na ye moko Poutine de l'écriture la patrona mama de la famille Libota ya balobi ya komaka toujours écriture moko ya misuni bafilme na ye ezalaka toujours ya misuni na ndenge moko ya bien toza na famille Libota toza na babakouk bamamse Sila Bisalu toza na batu ya ba dynastie batu dina na la douce toza na ba Peshalov ya Peshanga bandeko nanga bino moko deja boyebi bana basi 4 wana deja bazosala mosala ya kosakana te sikoyo soki ekozala que je m'excuse mama na biso makambo il faut lekaka na ba interview batu na yo mutuna oponaka mutu moko yende aza sérieuse omona te ke non ozomilukela mababa problème ozomilukela baba makambo ya makasi ka ndenge na yo elobi mama makambo ekozala bien éviter na sengi na yo penza éviter boya na yo ba interview kande tomonaka bato ebele baboyaka na bango ba interview toza na ba comédien ebele na ba comédien ebele baboyaka na bango ba interview balobi penza ke nga interview na kokota te nga interview na kotikala kokota yango te en tout cas ekozala malamu penza ya makasi boya na yo ba interview soki bazoya bazopropose yo ba interview malamu oloba na yo ke non na kokota na nga te ozala na yo bien na batu nyonso ozala na yo bien na mutu nyonso ekozala penza malamu et d'ailleurs nga awa na sala biographie ya mama na biso makambo ya beaucoup de gens o babenga mama Étoiline basenga numéro ya mama makambo ti lelo nazala na numéro ya mama makambo na pesa bango basunga mama makambo ya mama moko kutu abenga kinga lobi mama naza na 4 super ona lingina tindela mama makambo atuka na sepelaka na mama wana makasi na tindela pe mama wana numéro atindela pe mama makambo bilamba ba maputa en tout cas ekozala bien mama makambo zalaka ka ndenge ozalaka zalaka ndenge ozalaka kotika teke mutu aya ko changer yo kotika teke mutu aya kokota na kana yo te kotika teke mutu aya kosala bisala sala te ekozala bien te zalaka ndenge ozalaka sala musala na yo focus dans le silence ekozala penza malamu et encore malamu mingi moi conseil quand ndenge tomesana kopesa conseil na chaîne na biso bandeko nanga lelo oyo tozoya kopesa conseil na ba jeune marié surtout basi mwasi bisika nyonso ozolandaka nga yokanga bien na bukebi nyonso s'il te plaît ezosala pasi komona basi mosusu ozokota na ndako ya libala otie concurrence liboso yo okomi kosala comparaison na batu o babala il y a 10 ans passé il y a 15 ans passé il y a 20 ans passé basalaka concurrence na batu wana te basalaka comparaison na mutu te na ndako ya libala ntango tokotaka na ndako ya libala mutu na mutu azalaka na o nzambe apesaka ye yo soki okoti na ndako ya libala okuti mobali na yo aza na mosala ya bien gloire au Seigneur sala ya malonga okoki kosala mais laisse-moi te rappeler que na mabala nyonso matakita ezangaka te bokoki kobanda na bino bien mbongo ezomonana bokoki kovanda ta 4 ans 5 ans ya ntango bokota na 5 ans omonaka chute moko boyekoti mbongo nyonso bokwei ka ndenge boyebi ke bokwei situation wana na ndako ya libala ezangaka te omoni ka mbongo bakote nyonso ekangami ezalaka bongo yango ezalaka toujours ozokota na ndako ya libala okuti mobali mwa bambongo bozosimba zala mayele bandaka kotongisa mwa lupango bandaka kosomba sala eloko ya malonga parce que ba situation na ndako ya libala ezangaka te
soki pe okoti na ndako ya libala mobali na yo aza na bambongo ya moyenne oyo ezopermettre bino ka bofutela ndako boliaka zala mwasi ya mayele moke ozotiaka pembeni kozala te ke non parce que namonaki na ndako ya camarade na nga moko boye namonaki na ndako ya mama leki na biso moko boye basombaki boye nga mpe nakende osambwa kosomba ozomisambwisa yo moko. Je vous dis la vérité, ozomisambwisa yo moko. Camarade na yo wana aumela deja na ndako ya libala asi a maîtriser situation. Mama leki na yo asi aumela na ndako ya libala asi a maîtriser situation. Alors yo ozokota sika nano maîtriser situation sur le plan financier te kozala te ke non nalanda parce que mutu kinganda salaki boye nga pe na sala parce que mutu kinganda kendaki boye nga pe na kende ekosimba te ekokweyisaka bino. Basi ya mabala. Basi ya mabala na bengi bino combien de fois bozo yokanga. Basi ya mabala. S'il vous plaît, bolongwa na bavi ya ba comparaison, bolongwa na bavi ya ba concurrence. Ebele ya batulelo o basala makambo ya malonga te likolo ya concurrence, likolo ya comparaison. Soki okozala mutu oyo kolinga comparaison okobandaka okokweya. Boyebi ke la plupart ya mibali balingaka na bango stress te. Soki lelo toomona mibali ebele bazokweyaka bakufi eza likolo ya stress oyo biso basi tolatisaka mibali. Parce que mobali soki déjà yeko se retrouver qu'il est incapable de payer la maison, de prendre soin de sa famille, c'est fini. Pona mobali amoni ke mokili mobimba ekomona nga mokili mobimba ekoseka nga. Yango monaka mobali akomi kolata stress wana akomi komata nango akiti nango suka na suka nde omonaka mobali mosusu akweyi. Yango bandeko na nga na ye koyebisa bino kaka ke na ndenge ya bien na système ya bien yo mwasi ya libala yebaka ndenge nini ya kokonduiraka ndako na yo eza bongo. Eza penza bongo yeba ndenge nini ya koyeba kokonduire ndako na yo. Oyo muke mobali na yo azozwaka en tout cas salela nango na calcul moko ya bien pour que lelo tolobi ememela bino ba makambo teke emataki teke ekitaki. Na bino basi mosusu bozala kokoti na ndako ya libala ozosala te olingi oba ndako bengisa bandeko na yo baya kovanda na yo na ndako moko esalemaka te. Ba mama ebele ba osalaka ba erreur wana. Mwana batu c'est vrai aza mobali na yo mais tango abalaki yo abalaki famille na yo te. Soki olingi obengisa ndeko na yo aya kovanda na ndako na yo toyebi ke bana basi nde babengisaka bandeko na bango baya kovanda na bandako na bango mais rassure-toi ke ozosala. Kozala te ke non ozosala te okende kobengisa bandeko na yo mwa ba charge ekotelaka mwana batu ça n'a pas de sens okoya kobomisa mwana batu pamba. Ngana yeba eza na ndeko moko toyebi akenda ikobengisa bandeko na nga abengisi mama na ye abengisi ndeko na ye baya kovanda na ndako. Na minute wana ye mwasi azosalaka te aza na ye na ndako. Charge yo nyonso matina na mutu ya mobali. Bana bazotangaka. Bana bazokendaka classe. Il faut kofutela bango Minerva la classe. Mama bokilo azawana ndeko mwasi pe mosusu ya mwasi azawana. Bango nyonso il faut mobali alasaka bango alatisaka bango stress ekomaki kolia mobali. Mobali azola mukaka 5 heures, 4 heures. Akendaka koluka. Bandeko nanga ezalaki pasi. Un jour kabo to ya kovanda kabo baye kobenga mwasi keno ndenge eza boye mwasi mobali na yo akweyi. Ba mema mobali na hôpital pas même journée moko pas même un jour mobali akufaki. Likolo ya nini ya stress. Bo bombomisaka bana batu pamba. Soki olingi ovandaka na bandeko na yo na ndaku ekozala malamu banda deja koluka musala sala kene musala luka musala osala ekozala toujours et encore malamu mingi. Wana ezaka conseil nazopesa conseil moko en passant. Voilà la famille tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kane boyebi biloko kitoko eumelaka na ngote tokomi na suka ya partage na biso ya lelo likambo oyo toyaki kobetela bino ya mama na biso makambo nde makambo sur makambo dossier sur dossier bandeko nanga soki nano sabonaka te en tout cas na osenga na yo sabone soki nano tela biso j'aime te tela biso j'aime
salela biso partage ekosala biso malamu et encore malamu mingi na système kaka ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Tokomi na suka penza ya partage na biso ya lelo bo permettre ngana yebisa bino bye bye et à la prochaine.